que bon, laissez-moi vous poser une question. Qui peut vivre et se retrouver avec 20,83 $ par mois? Je ne $0,83. 20 $. Ceci représente bien ce qui m'a été attribué sur une période de 20 ans. Allez-y faire le total pour savoir ce que j'ai perçu à la signature et espérons me retrouver au moins avec ma redistribution des recettes de mon album qui ne représentait que 20%. Tout ça, c'est des choses que j'avais acceptées. C'est vrai que vous savez que les premiers contrats sont toujours difficiles. Très souvent, on signe par contrainte, mais voilà, au nom de la loyauté. Après, ma frustration est bandit sous koyana nini. Lorsque tu es dans un environnement où il y a plein d'interdictions, c'est-à-dire telle personne au cours sur la naïté, telle personne au cours environnement serré, environnement ça étouffe en fait. Nanya voyage à lokolayo, Nanya wakoka nino ya wanzambe, unima somo ya ekusu konanga, okufose kwa kwe uzali nzambe Yesue. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto koyo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesue. Ozali nzambe onkoteya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe onkoteya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Mbote balandi ya MDGD TV mafuta ya sika ezali ngai wabino la grande dame. Lelo torobeta lisolo nini tolobela actualité. Oui, tolobela actualité ezali moko ya ba émission kati na chaîne ya MDGD TV et oyo banda kolobela sur actualité bien sûr, mais pas n'importe quelle. Tolobelaka makambo oyo ko apporter un plus na communauté. Topé na vie na biso et tolobela actualité nini bandeko ka ndenge bandeko ba mesana koloba mboke lengi Congo kolala kolamuka makambo sikezanga kobota mate pendant que bozo deal na situation nan bo silicité mususu robima lisusu ainsi de suite to mesani nango to mesana nango et voilà. Tolobela actualité bandeko to kolobela nini to kolobela sur affaire Papa Mbiye tope Moïse Mbiye, pasteur Moïse Mbiye na mwana na ye ndeko Teddy Diso. C'est vrai, depuis un certain temps toyebi ezana ba makelele ba nungu moko ezo tambola ezo lobama et ba guerre moko o ezali entre papa na biso Moïse Mbiye na organisation, je sais pas si photo benga ondengwana ya Majabu, tu ebi Majabu ezali je sais pas idéologie, concept ya couple moko oyo ba monaki et basala cadeau na église corps du Christ to pe na église ya Congo na famille chrétienne, oui, particulièrement na domaine ya loyembo ba créer loko moko pour promouvoir musique gospel ndenge to bengaka ndenge to lobaka et bato ba ebi koyemba o bazana talent o bazana grâce o bazana don moko na moko
bazo koleka to pe kokende na bisika oyo na organisation oyo pona kosala je sais pas compétition et tout ce que vous voulez enfin que o ayebi abimisa mutu po bayeba epe na mokili pona lokumu ya nkolo e tokozongela te bamambo oyo toyoki to pe toyokaki lobamaki ebele sur couple wana mais toye kosimba juste eloko moko to mibale concernant Pasteur Moïse Mbiye na ndeko Teddy Diso. Qui est Teddy Diso? Teddy Diso azali moyembi ya gospel ayembela nzambe. Et actuellement c'est parmi bayembi oyo bazosala succès ndenge to mesana koloba bazosala succès. Oui, ndeko wana banzembo ya kitoko eza banzembo o ezo yokama désolé na ebi penza banzembo ngote ba titre kimi na mutu ba titre kimi je sais plus nakoki beta peut-être nzembo moko awa ndeko na biso Teddy Diso et puis ko lakisa image ndeko na biso pona ba ota mususu ba ebi ete bayeba Teddy azali nani tokozwa yango na sima tokozwa yango na suka tokozwa yango un moment ndeko na biso azoyemba kitoko vraiment e banzembo ne bato bazosepela nango banzembo ezotambola banzembo ezoyokana et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? Selon papa Pasteur Moïse Mbiye batu oyo c'est vrai atanga ba kombota lobaki yango na code mais étant congolais bana nyonso ya mboka bayebi ke azolobela songolo pakala balingi ba déstabiliser ye. Comment? Bayiba bato baza na entourage na ye babengi ba musicien je sais pas si photo lo ba bon bayembi o bazala tout autour ya Pasteur Moïse Mbiye et y compris Teddy Diso. Wana ba propos ya Pasteur Moïse Mbiye pona nini po akende ko kota na club wana atika ye alongo akende kuna donc pona ye ezali trahison motema mabe et traîtrise et puis voilà et makelele lekaki esalemaki ça fait pratiquement plus ou moins des semaines toka ili kambwana toka ili solo wana et après toka ba version batu bayeko ndeko moko ya ndeko ya Teddy a expliqué que non ezalaki te ke balingai bayiba Teddy to bazwaye akota na organisation mususu c'est juste que comme azali star to lo bango bongo et c'est parmi ba tête oyo ezo la fierté à gospel actuellement na banzembo na ya kitoko et ndeko o abengaki Teddy azali na ba relation to ba lien na couple oyo ya majabu couple bondo. C'est comme ça, comme ezalaki anniversaire ya mama bondo, ndendeko oyo apointaki pas mal ya batu, basala juste vidéo, pona kosepelisa mama. Et parmi batu o apointaki, azwaki pe ndeko Teddy. Ndeko Teddy ayebaki pete, mama wazanani, ndeko Teddy ayebaki pete, problème nini mama nazala wana papa na ye, Moïse Mbiye, asali vidéo, mais vidéo na écrit problème. Bakoki ko digérer yango te bamoni ke non aza traître bisika wa bande ko saela nzambe pa na cité Bethel ke kuna bato na biso na bango to yokana te comment est-ce que yo okoki ko kende ko sangana na bango et makelele tambolaki et puis après un certain moment to moni et kati nango to bika ke non likambo ndeko wana ici esili et c'est réglé. Mais bizarrement, to vandika boto moni ba vidéo ezoko tambola. Nini ndeko Teddy a se détaché. Alongwe ndeto lo bana lingala abimi atiki Pasteur Moïse Mbiye. Tout ça ba analyse. Émission tolobi kombo nango ezali tolobela actualité. Nous faisons des analyses pour te comprendre tout le côté parce que
eza likambo ebimi na mokili mobimba emonani eyokani kolobela yango eza lisumu te eya mabe te si longtemps ke tozosala yango na ndenge ya malamu po totire baleson. Ndeko na biso Teddy alobi boye bisika oye azalaki atikala kozala erete tolanda nanu ba propos na ye bongo tozonga. Et donc j'étais étouffé. Environnement et on est étouffé nando supportant côté que telle personne en solo na été telle personne a beaucoup de nanzela moi bo solo les athées parce que ce ba moni bino bo solo là on va ramener là-bas, on va aller ramener les histoires avec beaucoup de commentaires ba monaki bango et tout ça. Mais c'est triste. Et on va aller sur l'affaire vidéo. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis un artiste musicien. Ok? Et chrétien. Si quelqu'un me demande de faire une vidéo pour lui ou pour quelqu'un à sa proche naïe, bon, on sous-entend que Moutouma Benginga. Allô te dit, est-ce que tu peux faire une vidéo pour quelqu'un? S'il te plaît, la personne s'appelle telle. C'est la vidéo anniversaire et tout. Nga na sali vidéo anniversaire. J'ai dit, joyeux anniversaire, pardon, telle personne. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'ai fait un petit vocal ici. Comment on a mukolo anniversaire wana? Est-ce que je suis obligé de savoir que mukolo anniversaire wana est à telle personne? Non, je ne peux pas savoir. Vidéo ya anniversaire pour na tel mutu. Je fais ça. Il y a des gens même que je ne connais pas sur Instagram. Je vois que la personne m'a écrit 2, 3, 4, 5 fois, a insisté. Je vois, bon, c'est quand même important et c'est quelqu'un qui me suit. Qu'est-ce que je fais? Je fais la vidéo. Je ne demande pas, bon, mouton oiseau senga vidéo anniversaire. Ah, nani pas nayo. Est-ce que j'ai le temps de demander tout ça? Je fais une vidéo et puis voilà. Et on a eu des réunions maintes fois. À cause de cette vidéo-là, on en a parlé. Moi, le frère du pasteur, la sœur du pasteur, membre, il y a la belle Bibomba, Madame Raïssa, Kenneth, on en a parlé. Vous m'avez demandé vidéo et tout ça, on a entendu que Oswaki Mbongo, Majabu, Oswaki Mbongo et tout ça. J'ai essayé de vous expliquer plusieurs fois que Nazuimbongo mon côté, Nazuimbongo Yamutu mon côté, dans la vidéo wana, j'ai envoyé à mon frère qui m'a demandé, je ne connaissais pas la personne et je n'avais pas à demander c'est la dame en gros dans la vidéo c'est qui. Est-ce que j'ai le temps de demander à ça, de demander ça? J'ai 1001 fois essayé de vous faire comprendre que Nazuimbongo mon côté, Nakesika mon côté, mais voilà, jusqu'au point que j'ai été obligé de vous montrer des preuves. Écoutez, lorsque la parole d'une personne ne sert plus à rien, lorsque la parole d'une personne est pesée sous thé, lorsque manque de confiance est coachée, qu'est-ce que vous voulez? N'a expliqué, mais vous avez voulu des preuves. J'ai pris des preuves, je vous ai montré. Malheureusement pour moi, j'ai été roulé encore une fois de plus parce que ma preuve et s'est retourné sous contre Ngamoko. Voilà, ils sont sur la toile partout, par-ci, par-là, où on entend ma voix en train de me justifier et tout ça. Et s'il y en a été, ça a continué, frustration sur frustration. Mais attendez, moi je pense que Makamwana me sous-soukou toupé. Je pense que peut-être le pasteur peut habiter. Quand vous m'appelez, vous me mettez la pression, quand vous me posez des questions sur des choses que j'ai déjà répondues, j'ai déjà dites, vous me reposez les mêmes questions, vous m'harcelez, vous me mettez mal à l'aise, vous m'étouffez et tout ça. Je ne peux plus respirer dans cet environnement-là.
Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Seulement parce que j'ai fait cette vidéo-là. Je suis choqué. Je ne peux pas comprendre. Propre famille, Nayo, les propres personnes avec qui tu bosses, avec qui tu travailles. Je vois maintenant le pasteur qui passe à la télé et qui dit Tedi Azokende, Aza déjà Nanzela, Azokende, tout ça. Bon. Écoutez, Dieu est juste. Nzambaza juste et fidèle. Tolobango, chaque fois, on le dit, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mais peut-être un moussou tout réaliser en côté. Dieu est fidèle. Si je suis innocent dans toute cette histoire, ceux qui n'ont pas morté, ceux qui n'ont pas morté, ceux qui n'ont pas intention, il y a blesser qui que ce soit, ceux qui n'ont pas vidéo, intention, ils ont intentionnel que je savais ce que je faisais. Dieu me voit. Dieu me voit. Et c'est Dieu-là, il sait que j'ai raison, il sait que je suis innocent, il va me justifier. Là maintenant je suis menacé, j'ai des messages, des menaces, j'ai des chantages, des gens qui m'appellent, toi on va te montrer ton laxao, yo loko lozabo, oza traître, oza boye, on va te montrer ton laxao. Ba pirater WhatsApp nanga, ba komi o pirate ba luki ba pirater Instagram nanga, ba sali ba capture ba message nanga pour envoyer na ba conversation nanga mususu. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Je n'ai rien, je ne cache rien. C'est pas ma vie, je ne suis pas comme ça. Vous vous trompez de personne. Vous vous trompez. Si vous avez l'habitude, vous aviez eu à être entouré des gens comme ça. Pas moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je sais que les menaces vont sûrement continuer et continuer. Et j'aimerais juste vous dire ceci. Vous, vous complotez, je sais que le pasteur Wana Oaleki na télévision, il a dit des choses, il n'a pas inventé. Il a dit des choses qu'on lui a dit. Parce que de lui-même, information en a été. Alors, mon ça information. Vous vous trompez. Et puis, bozo mi edete. Bozo mi edete. Bozo mi edete nabinote. Moi, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. C'est regrettable. C'est décevant. J'ai mal au cœur, en fait. Jusqu'à ce point. Je me retrouve aujourd'hui au milieu d'un problème, au milieu d'une affaire dont je ne connais ni les tenants, ni les aboutissants. Et je vais vous dire, je vais le dire tout haut, là, sur cette vidéo, que même si aujourd'hui Madjabou voulait travailler avec moi, je ne dirai jamais oui. Jamais. Je ne me sens pas confortable de le faire. Je ne le ferai pas. Au nom de la paix, je ne le ferai pas. Non, ça a monté. Donc voilà, je décide donc de faire, de continuer mon chemin seul, par la grâce de Dieu, étant ouvert des nouvelles collaborations sous des termes meilleurs. Je sais que Dieu ne me laissera pas tomber. Dieu ne me laissera pas tomber, je le sais. Je sais qu'ils vont continuer, ils vont spéculer, ils vont chercher à... Toki ndenge ndeko na biso alobi atikala kozala heureux te bisika oyo akendaki azalaki. Ok. Tozala bata mayele. C'est vrai Congolais d'habitude ou de nature azala moto osoka yoki likambo. Mbala moko brrr. Oka ndimi mbala moko mususu po okape aboyi pe totalement carrément. Pourquoi? Parce que la personne qui parlait contre l'autre là, Yesukoyo azali pour mutu oyo bazoko accusé aroyo kambala mo ako rejeter mususu petanga yoki ako analyser te mbala moko accepter voyez un peu mais tozana pour ça to réfléchir. OK mais on a biso alobi ke atikala kozala hérité abande ko sa musala mais
Litomba ezalaki te. Or, Bible zoloba, l'ouvrier mérite son salaire. Quand même, il travaillait. Fallait azwa lomeya. Fallait azwa quelque chose. Et surtout, toyebi. Passer en abisso Moïse Mbi. C'est parmi. Ba chantre, ba passer au ba mbongo na Congo. Oui. Et yemora lobela ki yango alobina na ngompe ya corrompre. Pour appeler combien. Voyez un peu. Aza na église munene ana ba membre ebele, aza na ba kondi na église na ye, ba gym et kotaka, ba offrande et pesamaka, ba action de grâce sans parler. Ya ba nzembo na ye atekaka to pa salaka parce que c'est un bon chantre. Wana to wanga na ngote et asala ba nzembo ya kitoko, to linga ba nzembo na ye et lo chocho ezali. Donc mbongo, nzimbu, falanga ezali. Mais de côté de l'Obertikala qu'on s'est retrouvé malgré tout le travail qu'il faisait là-bas. Ok, d'accord. Tout le monde a analysé. Ce qui est long en habité dit, ce qui est long yo habité dit, et ça grâce à Bibomba musique, ou ezali visionnaire na yango, Papa Moïse Mbeye. En fait, c'est esa organisation moro oyo, à la tête c'est Moïse Mbeye. C'est vrai. C'est une pièce ou un truc, je sais pas, oyo. Après, si peut-être na maboko batum sous son débat géré. Mais c'est Moïse Mbeye. Moutou à produire frère Wana. Donc, lelo oso yito yebiye. Todo se pena la banzembo na ye. Et ça parce que, aza fruit ambiye. Donc, nanzela ambiye nde sali ke mokili eye batedi. Papa, te dit, parce que depuis CD, banzembo ndeko bimi, je crois, et en tout cas, il en est un écho qui n'a noté, hein. So, il y a Oumeli. Et que ça, peut-être, plus ou moins 7 mois. Plus ou moins 7 mois. 6 à 7 mois. Ndeko te dit, alobi ke a Oumeli na cité Bethel. Pendant tout ce temps, tout analysé, tout ce temps, oyo vandi na Bethel. Au bandai ko se retrouvé te. Wana mituna to mituna. Olongwa te po anini. Okenda na ote po anini. Oyeba na kite, lelo to yebi yo. Ba produire yo, banze mono pezo ningisa. Makele le mo ebimi. Balobi ke bali ba somba yo. Po batwana bana mbongo. Et bizarrement, quand pendant période yango, on s'est détaché. En fait, moi ba mitune zo tunama. OK. Ce qui ne rozaki hérité, point ya longwa ite banakala, point d'interrogation. So ba futa ndeko mbongo wa BNT, to ba bana ko futa mbongo wa BNT. Normalement, fallait ezala problème avant. Mais pourquoi ka lelo et natan oyo kaka makelele bimi ke balingi bazoye, to pe ba kabola na papa na. Pourquoi ka na moment oyo? Voyez un peu, ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Pour Anine. Qui dit vrai? C'est parce que bien a raison. Pour nani ka na moment oyo. Pour nyo longwa ite bandakala. Bon, ce peut pas propos de causer à solo. Asa muto, hein? Peut-être alobaki na zela na bima na yebana. Comme nana makokite. Apprendre peut-être ba injustice nyoso na omona ne na osala nzela nanga parce que wana déjà na kosala moi pas mokile ebinga et puis je pouvais m'en sortir parce que déjà ba roye banga ba koko solliciter ngai wana eza ba biloko tozo ko milobela to sa ba analyse to milobela ndeko la biso lobi boye dictature kuna ya kosakana te. Donc tu n'as pas le droit de t'exprimer. Donc, aux a le droit à opinion te. Oyo ko loba to organisation za le contraire par rapport à oyo bango bazo d'autant no loba bango ba visionnaire quoi, ba kolo masolo, ndete loba na lingala. Aux a le droit te ya loba le contraire. Si cela est vrai, il a raison de quitter. Mais suko, pourquoi l'on banda kalate? Entre parenthèses. Ils ont fait réfléchir. Bah, question mark ezali. Ils ont ça la pasi bandeko. Ils ont ça la mawa. Tout le bel actualité.
soki te lelo toyei kosala analyse par rapport ya bamakambo oyo eza mpo topesa toli mpe totire baleson parce que makambo tomonaka ezalaka baleson mpo na biso oyebi lobi te okose retrouver wapi na circonstance nini na réalité nini devant problème nini et tu vas juger la chose comment et tomituna trahison mpo na mbiye délivrance a te dit mais ce qui est vrai par rapport à bamamu nyonso outai koyoka mpe outai komona ça doit faire mal oui ndeko papa na biso Moïse Mbiya ana kimia te na motema ça doit faire très mal et ana pasi par rapport à likambo ouf toloba nini conseil onga na kopesa na bandeko na kolobela pour na kolobela pe contre pour papa pasteur Moïse et contre pasteur Moïse pour ndeko Teddy pe contre ndeko Teddy na bandina na ba pour ndeko Mbiya bimisi Teddy lelo Teddy a se révolté toke nango bongo par rapport ya auto yoki na auto moni toke nango bongo eza au fait ndengwana parce que toyoka papa na biso Mbiya se plaignaki alobaki o amonaki ke eza ndengwana pasteur Moïse abimisi ndeko Teddy toyebaki ete lelo toyebi ye ndeko Teddy a se révolté parce que ba proposer mbongo koleka et à trahir papa nae conseil na opesa eza nini mpona mutu nyonso ezala ye ozolanda ngai ya na adage moko elobaka mai oyo emelisi yo babwakela yango zelo te babwakela yango libanga te wana eza mpona biso nyonso pourquoi parce que oyebi te peut-être on se retrouve na réalité moko esali ke o négliger mai wana mais oyebi lobi te oyebi vie eza na ba inattendu ebele eza na bisika mosusu oleki en passant okoki koimagine te kokozongaka place wana mais circonstance to réalité à vie esali ke ozonga bisika wana yango conseil nga na kopesa bandeko bisika oyebi ke bayamba yo bapesa yo ata kopo mai ata ezalaka ya grave te lisungi na bango mais le fait ke basungaka yo c'est vrai destiné kabolaka bato mais linga bokabwana na ndenga malamu po oyebi lobi te. Ne jamais claquer la porte après toi. Po oyebi te ta mususu esenga ozonga bisika wana. Oyebi lobi te vie ezala maboko ya Nzambe. Lobi ya mutu ka Nzambe mutu ayebaka. Mutu ye moko ayeba yango te. Hébreux zoloba na biso 12. Recherchez la paix avec tous. Luka kimia na moto nyonso. Romain ezoloba, je crois na 12 pekaka. Autant que cela dépend de vous. Hein? Bosala nyonso fait tout na ba effort nyonso bokoki kaka po bozala na kimia na balingami po oyebi lobite. Mutu oyo ta mususu lelo ofingi o asungaki o surtout parce que se retrouver na ba position moko oyebite lobby okuta na ata musuna mutu wana tona mutu ya mutu wana parce que relation eleki mbongo yaya battre la relation okoza na ba million okoza na nyonso mais okozalaka un jour na besoin ya bato battre la relation ba soigner yango relation ba battre la kango relation ba créer kango en fait c'est premièrement qu'on créer relation ba créer ka
relation batelaka et puis relation soignaka. Parce que relation eleki mbongo, tu peux avoir tout. Mais si on a batouté, oko telenga na lobby. Oko zana eloko te, mais si on a bateau, oko leka mutu ana mbongo, to ana nyonso. Wana ezaki pour na ngambo papa na biso mbiye. Et mouke contre ndeko na biso tedi. Qu'est-ce qu'on a le sens contraire? Bandeko, eza malamu te. Toyebi ke eza na nature ya ba africain. Koluka tango wana position, tango wana ngo, tango mona na moi. O domine to pe o niata ba misusu. Ba misusu baza ba umbu na yo. Oka patron ana mbongo. Me basali baliaka o ba miette oya koisaka. Toyebi ke généralement na culture pe na ba habitude ya ba africain Congo kate tozande ngwana. Mutu akole kote, mutu akokokana na yo te, oko traiter mutu bien te parce que yo oza de ye fois zaka ngamba moumbo, ye fois zaka eloko, au zaka pamba parce que ndeko alobi boye. Babanda ko futa e $20 na mois, s'il vous plaît. Na mbongo oyo organisation ya papa wana ya pasteur Moïse Bazana ngoto azanango vraiment. Ce frère ba œuvre na actuellement ils ont cartonné. Mutu sala musala makasi. Comment vous pouvez payer $20 à la personne par mois? Ils ont même pas na makoki ya refute la studio. Parce que studio ya moins cher na Kinto na Congo eza $40. Et à 40 wana e ababisika moko boye. Or mutu lokola te dindenga se akomi star bongo, a mutu mo ifo vanda na ba GB, a mutu mo ifo vanda na ba ma campagne, a mutu mo ifo vanda na ba côté moko ata ya bien te mais ya moi bien. Siko ba kota moi bien na Congo na kine. Studio a pambe ko coûter combien les amis? Au-delà de $50. Siko ta bo pesa mutu $20, po sa na nini? La méchanceté. Totika, peto longola motema mabe. Mutu azo servir yo, to mutu azo sunga yo. Na ba makambo moko boy. Linga ozongisela yo o esengeli. Ça c'est le problème qu'on a, tous les Africains sont comme ça. Na bamboka na biso ba Congo wana. Toyebi les fonctionnaires font ça. Yana bato belé. Soki na ba hôpitaux, oh maman yemo, oh wapi, surtout bato à l'état. Oh canon, ça fait 3 ans depuis que nous travaillons, tous à salaire. Mais mboke koti sa mbongo. Oh kaka ba continuer bat bazolia, bana se ba olia te. Kulu ne si la ndeni. Pas si esi l'africain, africain, c'est ça l'homme noir. Motema ya mabe. Oh ka mutu ana mbongo, ana bozui ebele. Aza na possibilité ya kopesa même ba travailleur na ye au-delà ya salaire na bango mais a kopesa bango en dessous même ya minimum au faut bazwa, c'est la méchanceté. Et la Bible dit que le Seigneur Dieu tire vengeance de ces choses. Mutozo nyoko la lelo oyebi lobi na ete ta mususu na ambiscade moko ye muta kobikiso. Siko tango sale mabe, ou asir lobby, ne kona osunga yo. Voilà un peu. Donc, ko sala muninga mabete, surtout mutu o asungi yo. Ya muke otoko retenir na analyse ya lelo yango. Trahison eza péché. Traîtrise eza lisumu. Traître borozika na moto. Ce n'est pas bon. To changer et ko sunga makasi yeba ko traiter bandeko no malamu ba baza zinga na surtout ba bazo servir yo oza mutu abozui nzamba pambola sala o grâce afungolela yo mwa ba porte mwa ba tio ndeto lo bana lingala
wana capacité pe makokia ko brancher bato konyokola bandeko na yo te mais sunga bango ata so bango baluka basalo mabe nzamba obundela yo parce que Bible ezoloba na biso justice méchanceté et délivrera moto na kufa te ce qui veut dire justice et délivrera moto yana bato belé moi qui vous parle ni tete bolingwa nzambe na koza na bomoi te olinga bato mais bato ba olingo te ba o trahir ba o tcha mbeli na mokongo mais le fait que ton cœur eza pembe ndamba sala nini a obundelo toujours et ya ba biloko moi personnellement qui vous parle na viva kango trop ya mikolo nyonso ya moment nyonso mutu mo oza bien na ye ozo ba tendoka nazo lingelo boule ora fingi yo pe mais curieusement tant soit après 6 mois au sengo pardon ayepeka au senga lisungi pa na yo mais motema ezala toujours malamu prêt à pardonner parce que nde loko nzambe azosenga na biso etamba na nzambe tolinga na biso ya moke tozalaki nango bandeko mpona analyse na biso ya parlons de l'actualité yango oyo affaire rando entre Pasteur Moïse na Madjabu, couple Madjabu et ezobota ba retomber ebele et na olobana bana nzambe boy c'est vrai ezosala pasi mais ko bosa na te muta kufela na ekulusu eza Yesu et Bible ezoloba esengeli yo ozala imitateur ya Yesu eno ya moto parce que soko tieli keno pa moto ezala pasteur ezala mama boto ezala tata boto yo même mobali oya yo okoisa kondima do oza na risque o rater lola mais soko tie pa na Yesu ata mbonge ningisi yo obatela kondima parce que otomona eyaba mbonge ce sont des choses inévitables ya otoloba même na bandeko oyo baza na église te quand je dis na église te donc ils ne font pas partie ya famille chrétienne oto benga ba païen to batu peut-être ya ba religion mususu o balandaka biso pe. Écoutez, na famille nyonso to bisika batu bavandi ba problème ezala nango kaka na sena mo eza na place moko te oyo makelele koswana kobunda ezalaka te ata so boza basanto ezalaka toujours c'est inévitable mais modèle na biso ezalaka Yesu c'est vrai par rapport à otoza esengeli tozolakisa nzela tozala bandakisa ya malamu mais ba réalité na ba circonstance ezosala ke batu bazala dessus pona biso mais elobi teke soki ngai ona oloba na bino lelo na sali mabe moko na trébuché ndeyo il faut olemba oboya to ofinga nzambe te nzamba otikala nzambe moto aka moto pona lelo bandeko to suki awa c'était ça pour aujourd'hui bo s'abonner massivement na MDGD TV Mafuta ya Sika quand nde na ebisaka bino ke tozana ebele ya opesa bino mais bo soutenir biso parce que musalo to sala ngopona bino sans vous to sala ngote donc soutenez-nous na nyonso obokoki na nyonso bozanango moralement spirituellement physiquement financièrement pour to élargir tente et tozozo ape ba feedback mamdeko mo apesinga na mama présentation la façon dont tu te présentes aussi et aibisenga o akoyo koloba na ngai na biseka merci papa na zui bonne note to bongisa donc nyonso tambola na mbongo toza besoin ba partenaire soutenez-nous na moke oboko mona nango pour permettre biso to meka ko élargir tente et tozala plus professionnel bozomona ba image jusque là ezaka ka ndenge mais avec le temps tozobunda to améliorer qualité et nyonso tout ça bref c'est ça. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta ya Sika. Faites large diffusion bo kabola ba bo partager ba image na biso ba vidéo na biso ndama ozanga te opambola bino. Quant à moi, je vous revois prochainement.
et ezalaki tolobe l'actualité avec la grande Élaboré, mais je pense que là on va aller sur l'essentiel. Et donc j'étais dans un environnement où tu n'as pas le droit d'avoir un avis contraire. Il y a Batounias Bazango. C'est-à-dire environnement où ce que tu penses au Kolo Bangote, donc il faut que tu gardes ça pour toi. Ce que tu penses. Déjà que côté rémunération, bon, je vais essayer de vous expliquer que bon, laissez-moi vous poser une question. Qui peut vivre et se retrouver avec 20,83 par mois? Je ne sais pas. Et oui, 20,83 $. 20 $. Ceci représente bien ce qui m'a été attribué sur une période de 20 ans. Allez-y faire le total pour savoir ce que j'ai perçu à la signature et espérons me retrouver au moins avec ma redistribution des recettes de mon album qui ne représentait que 20%. Tout ça, c'est des choses que j'avais acceptées. C'est vrai que vous savez que les premiers contrats sont toujours difficiles. Très souvent, on signe par contrainte, mais voilà, au nom de la loyauté, au nom de sa passion, on signe. Après, ma frustration et bandi sukoya na nini na lorsque tu es dans un environnement où il y a plein d'interdictions, c'est-à-dire telle personne au cours solana été, telle personne au cours environnement serré, environnement et ça étouffe au fait. Moi j'ai eu un parcours, la carrière dans la musicale. Et dans le parcours, il y a eu des gens qui m'ont aidé. Il y a eu des gens qui m'ont prêté main forte. Ben, ingénieur de son, ben, instrumentiste. Et ça s'est fait que Batonagno va se retrouver place Moko X. Alors moi, je ne peux plus avoir des contacts